Capage TV. Capage TV. S'il vous plaît, mon frère, qu'on filme du sauter. S'il vous plaît, qu'on filme du sauter, Ndeko. Badese news badesina na mboko ezalaka mitakala yango ozomona sextape ezoya mboko mobimba tala yoka na yebisa otende konanga mwasi mitakalisation mutu esilisi académie de beaux-arts Valère kasi te déjà toza nango na batelefone tokokende su na académie mpo na koluka nini mboko oyo badese nyonso kaka mitakala oyo tozokende nango wapi tout le monde a un téléphone, ma bête. Tout le monde a un nini, ma bête. Eh, on est logo ni assis, mais moi, papa. On a vexé. Oh. Il y aura une signature, ça va. Ah, eh. Nakanisa qui nous a mis belle idée. Bolimbisi maman. Balider nyonso yo kaka. Ya makama miziki bavanda kane na wenge. Oka kinzembo voyage. Comme yo salanga boye voyage. Okotika moto na souci. Voyage. Désespoir na kati ya motema. Voyage. Nani ako consoler yo. Mundela lobi na télévision lobi na zo soma miselekete. Tozo ebisa eke biso toza bana ya changu. Tala bansomba lelo basuki na Congo bayanke bamemela mindele miselekete mindele basengi abando ngiringoto miseleke ngiringirie miseleke na njilie miselekete kingasanye miselekete na kingakatie Kapashula yaka chéri yaka to solo là Yasika. Nauti Paris, nakogende Bruxelles, namona bango to solo la masolo. Nakoma na bundese, balobi kende na tame yoko fanana yekese aneo. Neo tamtame aneo. Bidi yesra yo la na nyene yo le tam tam yo la na nyene. Nous c'est la compétence et chez nous du luxe et de la présence. Wifi au bord, c'est la classe. Ton coin d'avutuka, tu es à l'aise, pépère. Dans ton cos, mais surtout, c'est tam tam voyage. Aneo neo tamtame aneo kumba biso na nzela lola aneo evandelia kwire aneo wifi abore mena lola Badrogo abiso batutu kaloji. Tant que tu na tam tam voyage, c'est la classe. Ça c'est comme Wenge Big Family Neo Tam Tam. Il n'y a pas deux, le seul. Ya lelo ya sika mwana Kongo yokelanga eloko oyo onyokwa mape mingi kofutela mapangu okoma neti bakinela yo molimo ya kofutela okoma kolota mokolo lopango sanza nyonso di abala groupe eye solution pona yo papa pe mama okoma pe mokolo lopango etie na disposition na bino ba terrain ya minene ya 20/20 cadastre à partir ya 5 000 pe 4 000 dollars ya pamba okobanda kofuta yango a crédit veut dire ndambu tu okosilisa nyonso awa na commune ya Selebambu référence kaka na route principale OVD wana okanisi esili abala groupe ezana ba mibange na ba concession ya kosakana te na lutendele na commune ya Mongafula na Kimwenza gare référence lac Mavale et ko pesa yo opportunité o souscrire na mabele o koma kolo
lopango kasi oza kofuta mbongo ndambu ti okosilisa lopango ekomi ya yo mikanda nyonso okozwa courant ezali forage pe ezali po ozwa mai kitoko bango moko bakoki kodefisa yo nsima obanda kotonga malembe ti okofuta omettre en valeur parcelle na yo baterrain na bango ezali penepene ya makadam basalaka pe construction vente pe modification ya babarge balenière métallique pe bapousseur kongo mobimba eyebi yende spécialiste na masolo oyo batekaka pe toutes sortes ya mabaya lokola bois de charpente lifaki bois de tola bois afromosia pe misusu pona kokota na contact na abala groupe baza na kati ya port baramoto to pe obengi bango na numero oyo 097 93 83 406 abala groupe solution ya mobange mosungi ya bana mboka. Bomba. Mokoyo. Badese news badese na mboko ezalaka mitakala. Ya mozo mona sexta peso ya mboko mobimba. Mama. Na mboko ya na tangi. Ah, Nzambe. Basoki. Ambokende. Tofanda. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House.
casse-colle dans la micro. Dans mon voiture manœuvre. Dans le milieu de la moussala pour la moni condition micro sans moto mawato. Na émission na ba droit kiné. On va dire bon. Na émission ma sécurité. Solo sobi à beau et les voiture les autres dans la véritable. Il y a benza base d'abord consommation. Moins. Souka na moto danse. Abi basi na bibai. Mututu tala nous avons de ça. La carte de la République démocratique du Congo a ça unique. A ça plus de ma province nyonso. Yo mona mama zo ko ba. Zo moto casse-colle. Munda na moto ka 6 mois. C'est la mariage que les gars députés. Pas ça moto oui. Information de pour. Ils sont dans moni na casse-colle mais ça ça tête pour mata moto. Et comme ça va te ku français là. Dans le bandiwa. Mbasta bibali. Tout à opposa. Facilité. Facilité. Et puis bah dora. Vraiment il est kelinga. Na mona na moto et flatenga. Ko bandalelo na tiki makama na comme na moto. Et puis moto ni casse-colle. Oh toi c'est au Canada des Chinois. Jeune garçon qui gogola. Tika makaba gauche droite. Oh te boulot ya boy. Combat de bon biso te moto ya boy. Et puis nous moni amour. Les ana modèle pour sachet internet. Oh toi pour ça moto yo kanga. Les ana ya 3 pinets. Mais 2 pinets. En plus là aussi quelqu'un na 4 capitale. Les ana croisement qui boga ça. Na barungu. Numéro combien? 33. Voici na prix à bien. Et simbi na yo. En tout cas tout yo. OK. Page télévision, les autres dans la tchatch. Place na biso ya kitoko, basalela biso ya kitoko makasi. Toza awa lelo, na eko zwa dadi, boba ki azomona na tendenge nini ya umeli. Ozomona dadi te, azaki na matadi azongi. Boyebi ke le grand refoulé. Zongi lisusu na mboko yo. Yende leader. Yesoro lingo yeba mahambo ya bato ba refoulaka fo dadi. Po yenda kenda mona. En tout cas, la personne va tenir sur le la biso bambo tebele, bolinga biso. Tozaki la descente na maman la biso Arzeline Okoto. Na redi Okoto, tozaki vraiment wana na ba veille de pesi biloko. Tozaki ka nzamba loba. O azana ngo apesa pe baninga. Zambe apambola ba on soit la biso, nous a partout dans le monde. Daddy. Maman Kapache. Comment vous allez? Aujourd'hui, il n'y a pas de lingala. Oui, parlez. Parlez. Non, je dis parlez. Aujourd'hui, quel est le français? Quel est le français? On va parler en français. En français comment toujours. Vous allez? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Et comment vous à la famille? Oui, oh, maman. Bon, Tata Pambola yo, c'est l'ambiance qui compte. Parce que Mboko Tozali et Witozongi, Bokoko. N'oubliez pas, la vie est belle. Bokoko Koko Zangate Mama Kapache. Na kumisi nzambe kokutana na yo na mona okala ngai pe na mona yo kala lokola kasi nzambe ya bolingo ya boboto ya kimia yesengo nzambe ya bikolo nyonso nzambe ya ba religion nyonso atako tokabola ye moko na moko amema ye na formule na ye selo kondima na ye biso tozana nzambe ya lilala ozolanda batu nyonso sengeli bayeba yango ete biso nyonso na Congo nzamba zakaka moko. Me batu na batu bakaboli ekolandisa ndenge azwelaki lobiko apeseli epe komo na forme na ye. On a raison ko. Je suis très intelligent. Okotuna question. Pourquoi na catholique chapelle eza, pourquoi pe na ba musulman chapelle seni ezali? Baza ma pasa ou bien baza yana leki. Ngano mweto yeba. Exactement. Moko na moko selo kondima na ye. Okepe na église de noir bango pe basali chapelle ya ndika. OK. Kuna baningi bazwa nini? Mafuta nzoyi ou bien likambu nini ou bien mafuta ya ndika. OK. Mais selon ngana boyebi na ngai. Omona ka soki tozotambola na Mama Kapache. Batu nyonso bazobebela biso, na ba musulman bazobelela biso. Ouais. Na ba chrétien bazobelela biso. Bata église des noirs, bata ba religion nyonso bazobelela biso pona nini? To pesa na biso formalité. Ouais. To ya na système ya biso na Kikongo to benga kango bitoto. Sangisa nyonso na nzungu moko. Tolia, tomela. C'est-à-dire Mobateleza Nzambe. Amen. Abateli biso akutanisi biso. Amen.
waze kwa uti kolobeloko moko mikolo eza lokola lisese soki nazalaki pembeni na yo lobi ete nazalaki kosala eloko moko te wana eza makambo ya lokuta pourquoi outilisaki ngai te c'est-à-dire mama Kapashi mutu nyonso pembeni na yo ate discussion ekobotama ate bokabwani ekokota mais fo yeba yango présence ne pe ezalaki très important tobosanaka yango te ngai nani natikala na mokili lobi na mituni ba question on na kati ya losambo na nga to bandi discussion na Nzambe na tuni Nzambe nga lobi ah papa na l'an 0 na zalati mokile bandi komata 1 an 2 ans 3 ans 4 ans si na 2022 si lelo na 2022 mama Kapashi conseil moko nazo loba to sala ngo bien parce que na 2200 ngana yo abu pia mutu akozala azate toza na biso balekinzela ya pamba mais to soigner tout autour na biso toza nango esika mabe ekwe tosenga bolimbisi esika bolamu ekwe toloba mais merci kasi kobosana te oza na mbongo oza na mapangu oza na mituka oza na affection ya kosala ngonga ya ngoyo Bible zoloba bien mama Kapashi lelo loba ki na komemo na dimension moko parce que nga nazalaka chaque province tangu na kendaka ezalaka na sagesse moko na intelligence moko ebota magakati na ngai amen ozuna mama Kapashi to baluka dadi to pesa mkongo na to banda ko kende to banda ko kende to talaka pe biloko basaleli biso na mboka Nzambe cuivre nazongi suna mboko oyo oyo cuivre jaune to cuivre rouge oyo monyo ozoyoka matière premier ya lengo penza o basaleli biso Baptiste la biso mboka Baptiste hein tata pambola ba eniance ozomona mama Kapashi yaka boni papa omoni ba œuvre d'art oyo ezalaka na mbongo makasi ozomona mutu no sazalaka kana na posa œuvre d'art na posa oyo artiste nani mutu asali yango l'artiste Mampuya année 2006 matière bronze c'est-à-dire cuivre jaune fondation nani kuna teyo mama tangela nga place wana fondation Thomas Luwaka mutu asali biloko oyo fondation na ye kasi mama ba dessin o esila valeur pona mitakala Nzambe tala yoka na yebisa otende konanga mwasi mitakalisation mutu esilisi académie de beaux-arts valeur kasi te déjà toza nango na ba téléphone to kene su na académie pona olukani et voilà académie basala oui mama Kapashi mobateli biso eza bobele Nzambe Nzamba zo batela biso lelo toza batu na kati ya batu tika toloba na Nzambe merci Daddy oui pesa la mbote na ba salutation na pesi mbote pai na papi bunzi papa français maison kitam c'est Pablo Kitambala Yunushi Banze la fleur du jour moi c'est kitoko na kati ya Belgique maman Nzamba pambola yo ya lobaki akosunganga jusqu'à na lifobo soki lifobo ekokite mwatika ezate merci na ye moko Aimé Ponda dollar boss ya Aimé Ponda dollar boss Aimé Ponda dollar boss Aimé Ponda nani na kati ya Belgique te azonga bongo lo bazonga ngona fier bon poani yo na Aimé nini kama okamwe tata pambola ye na lia yo yete olianga eko tika siko tunanga nini oyebi stratégie moko na komona na makambo oyo okomona mutu musu azolukanga soko akoswanga ite siko poiswanga aoyandeni aye na nzela na yo ebima lokwa yo mutu opesi ngai ye siko ezepe na mutu musu azoluka ngai azoluka ye soko akozwanga ite nga siko bata bongo na sepela na bango te bango batunanga ndenge nini ye nako kozwa ye nga na bi okozwa ye te aza na makambo na ye o Daddy. Oui, maman Kapashi. Tu as concert à Wenge 4x4. Wenge. Wenge est toujours Wenge. Tika boy.
balider nyonso yo kaka ya makambo miziki bavandaka nde na wenge okaki nzembo ya voyage komi osalanga boye voyage okotika moto na susi voyage désespoir na kati ya motema voyage nani akokonsole yo mama Kapage wenge pesi bilengi oyo tozela mbala ebele nayebisaka bato mama Kapage omoni biloko ebele na batelevizio ntango na yaka ko négligeaka te landa conseil yo mama ko négligeaka te okute na mutu ya liboma na banye na nzoto na salite abandi koloba makambo ezokoka na prepre na yo ko néglige te yoka ye nanu ezonga ndenge balobaka tala sima zonga moto otali sima ozongi moto lobi te mama Kapage omoni Congo oyo nzambe aza koutilize bato ya mideli na mideli mpo na changement ya mboka memi na biso defi bozomona alite ya kanda penda aza moto akotia na miso ya bato te aza na maladi ya mutu mama na bible ezali nzambe autiliza David autaki wapi auti na kati ya zamba solo ya shimbriki solo ya cochon solo ya ngulu solo ya lion na kati ya nzoto mama mutu abongo soki apusani memi soki ezalaka place toke na kolia ntaba batieka ntaba moko wana ozobaka ntaba osolo makasi mais David na kati ya zamba abimi boye apesi espoir na mokili mobimba kombo etikali na kati ya bible na ye lisusu napesa biloko napesa mama oyambi prédicateur natali yo mikolo na télévision na regrette tika zuwa tika namonaki mpe Marquis Efrat abali motei wana na sepelani nabaki na kopesa bango nyonso posa libala papa nzambe apambola bino abali mama keteka nzambe apambola bino mama tozonga yango lokwa mwa nsima Kapage TV tozonga yango lokola mwa nsima mama Kapage ozomona nzambe aye koutilize komo na ye nani natikaki bible oyo atongaki masuwa Noé mama Kapage Noé vrai mutu ya milangwa mama na quartier ne tovandaka bodeya so bamoni oyo dosa mutu ya milangwa moye respect ya eza te yamelaka subaka na bilamba mukolo nzambe akobenga yo ati oyo etelemi liboso bato balobi un aventurier aye kosala nini na kati ya bato ya mayele biso toza bongo mama moni nga na nzoto na nga oyo biloko nyonso eza na kati soki omoni nga eri moko nakomi lokola mutu ezosala te yebaka deja makambo eza soki omoni nakomi na kati ya bitumba yebaka Samson akoti na nzoto yebaka Goliath akoti na nzoto bible eza complet na kati ya nzoto na ngai nayebisaka bato nga lobi wenge ezwaka succès elenge makasi tala bana oyo babotami na bafamille ya mbongo aye kocomprendre ke nabotami na famille ya mbongo aye kocomprendre ke nabotama mwasi kitoko sikoyo nasalela kitoko na ngai sikoyo nasalela mbongo ya papa na ngai nasalela mbongo ya mama na ngai bazalaka mpe bapaniquere mwa paniki moke eyaka na age ya puberté abandi yango sika nabimisa eloko moko mama Kapage omoi na mokilo ndenge toza boye soki oningi oyeba maîtrise na ngai na maîtrise na yo pesa succès opesa na mbongo azalaka na eloko te afandaka bien na bato akoma na mbongo akaboni na bato ebele mpo na jeep mpo bakoma kobenga mami mpo bakoma kobenga edadi mpo na bozwi lelo tokoloba makambo eza très capital nde bato bakokomprendre mutu aza na niveau ya likolo wenge na kati na bango ndenge bazalaki wenge mobimba ntango succès bandi mutu a 40 azalaki te bango nyonso baage ezalaki na se
moto akopesa bango conseil aza te eza na époque moko nga na mesana na nkele na microbe simba mon amour Maman Kapache yoka na betelo lisolo tozo féliciter Wenge pour na concert bongo te bango nyonso lokwa to lati ndenge mo ba mon amour tende couple pastoral couple pastoral omoni nzamba apesa nga basini nzamba yebisaka nga lobi okomona basini place ozokende elakisaka ete yondo za pire mutu na ngai vrai mutu ok couleur Maman, Martin Engi, double vitesse à fusée, batunanga bango nyonso, ba Vincent Chiluzi, ba Frank Stemayi, ba Mike Lokamba, ba Shiki Mukadi, bango nyonso. Nini mutu na isha gogo? Ah bien. Aïsenga pena mutu na pena yakati. Bokoli ensemble. Boli ensemble. Tokutana ki? Place ba bat. Ayambinga na modèle moko na nyo yambanga bongo te. Tolo na ekaka na tolo na nga. Daddy ngana lobi nazongi suna kinga kati. Bavion ala ndeni. Zela nakoma kuna te. Oko pertibe ngai. Nazuya na bavion. Maman Kapache. To ute ko leka na époque moko soki oza mutu amayele. O comprendre être bilenge baningaki batombola mboka. Mais Congo eza na problème moko. Lokola ya beta libaku akweya alingi pe bao bakoya basani bakweya. Ça bon, ça bon. Après Wenge 4x4 bilenge. Tangu bango ba mikolo ba monike espoir mboka eza na banoyo. Basalaki ete basani ba panzana. Tangu ba panzani na vie politique elenge moko ayaki lisusu na kombo ya Joseph Kabila Kabange. Ye pasalaki Wenge na ye abengaki yango na kombo ya 1+4. OK. Très intelligent. Gouvernement Wenge. Mais lokola boyoka nyezalaki te et puis na kati ya Wenge etombwa maki makasi pona nini nkolo asepelaka babantu basangana. Soko zongi na Wenge 4x4 kende ko tuna bango. Biloko nazoloba tuna bango boye jibe mpiana toningi toyeba tango bozalaki ensemble est-ce que mulu bazalaki azalaki mutu abandundu azalaki mungala azalaki mutu abandundu mutu aba Kongo azalaki muswahili azalaki nzamba sepelaki na eloko wana nzambe na biso ya Kongo asepelaka te ke toyoka église eza ya baluba nzamba sepelaka na losambo wana te nzamba sepelaka te toyoka église eza ya bangala nzamba zo sepela to fukami ayoka mutu moko aleli na Swahili Mungu ni ngwema Mungu ni nani Baswahili bazade Mungu ni mwemba ayoka mundu moko alobi chamaka ndawani mvidi munkulu yango wana ayoka mutu moko lisusu kuna zolela mfumu Yesu sakumuna betu na Congo nzambe na betu Mama Kapache yango wana pe loko Joseph Kabila Kabanga salaki abengi papa Antoine Kinzenga mutu ya bandundu ayeko benga papa na biso Bemba mutu ya Équateur ayeko benga mwana ntemi koma liboso papa Kabila bimisi bandi Tokenda. Mama Tokenda, poto fanda. Nyonso lelo na maye wo. Nzamba sali Wenge bazongi. Tata pambola ba Wenge nyonso, mardi c'est trop tard, mais toluka to rattraper yango lisusu malembe malembe. Pona makambu ya Wenge oko permettre ngana fongola ngo mikolezo ya. OK, okangira. Oko rema na kanyango nana. Oko yebisanga ke dadi. To vanda kota batata ba konja mboka, to bandela nanu sujet wana oyo ninga ko bimiseza très puissant. Oyo kasiko bandika we ko beta mawana batata wana bakima mbangu. Siko yoka na betelo loko moko Mama Kapache. Ozo ba mingi. Eh. Pardon.
après wenge kokufa politique ezwi pe idéologie ya wenge oui Joseph Ameki nenge singelaka meka mais amoni bikolo ezosangana te ye palobi te nasala passation natika atiki mais ntango atiki nayebisaki tata mokonzi ya mboka akotinga bitata bundana nukosangisa tribi soko osangisi biso te parce que papa Mobutu alobaki biso nyonso tata be mama be bundana nu eloko wana c'est très important yango nde force ya Congo siko na bonzambe c'est ça nzamba akrelaki biso wenge 4x4 tunanga ndenge nini aye kobotisa tata moko ya mutu munene tala suki ebele na kombo ya lemu muloto wenge ezalaki na lemu okoremarke banda lemu loto akufa vaseline ebotama na mboka te landa te napanza tege mama adoration ya lemu loto batu balela batu bafukama batu basambela na ndenga solo pona nini na kati adoro l'éternel nzamba moni mungala ale muloto nzamba moni muluba nzamba moni mukongo muto abandundu muswahili nzamba tomoli adoration lelo eza wapi biso na kati adoration kuna atom sazotala na ye na desh ndenge moko na kakol azobeta drum me azotala mataku ya linda eloko mo se na deja limbisa ngai ye nakotaka bango na mateya po epesaka elengi na mateya nakotaka bango na ndenge mabe te bato mosusu omona oyo te biloko wana ozoloba ezalaka te esi bayebisaki yo ntango bato bazoki badoria bandenge kotala na deje te elengi ya mateya bino boyebi te kandi ngai yebisa bino mama adoration ekufaka te vie politique ekufaka te musique ekufaka te lelo nzambe apesi bosangisi merci na baye nyonso ya wenge mpo bolakisi motema munene majorité ya bato ebele bakabo wana bakoka kozongana te mpo ye azomonaka badefo ya moninga mais eloko basalelakisi ke baza bapapa ya miziki tata pambola primis okoyi yaya ndeko na ngai namela masangeke ye mutuka mobimba plein mama masangeke mama kapashi te biloko nazoloba oza mutu ozo comprendre ke mwa mobali oyo ke ça soit maladi ne ya mutu eloko ya nzambe ezali tobeta siko masola ba avion boni ba avion na kingakati na mondeke mama ni mama Suka. Mama Olive Lembe Kabila initiative plus OLK n'a pas sa signification ya initiative plus pourquoi plus tant que na ba cimetière to monaka mointe to monaka plus ya ko kufa ye kuna gola agolanda maya ngwe kangama biso be kuna to na po mama ima kasi ya ma yebi matin ekufa mama kapashi tika merci pour nous respecter mon sali nzambe ozola na mama appelle ekoti ndenge ba mesana ko benga ngai na tunaka bolinganga makasi welikambo nini appelle ekoti lokola batindaka jipe ko zwanga pona ko honorer ngai oh naso biso tala naso biso makambo mama na okosa na zwa nini te na kenanga na moto te bayebi ke okoti na bis totika kasi batindaka te biso eza liboso wana batali bapapier ava bokota kinga kati te nga mama tiaka nga na qualité wana te okota na bis okosanga bino nyonso bokota na bis te kasi te ya turo tokotaki te okende ndeni batindi jeep officiellement bokende kozwa ye na basoda te naboyi baproblème jeep namona yebi antenne civile mama kapa ntango jeep ekomi
Nayebi madame bonabi madame. Awa na ndimite na kozonga. Nayebi mama oyo bien. Lokola yoka ki na lela ki na ba télévision. Modèle jipo eye ezaka komata kozonga. Mama surprendre ngai. Ezala kite ke na zonga ezala ki pona longola souci ya bozongi. OK. Na koma boye na kati ya kinga kati to bandi ko visiter ba nyama. To visiter nyama ba benga libungu tulu. To visiter libungu teleza. L'hippopotame. Azakuna. Ngubu. Azali. Mama na tali ngubu na tali ngai. Omoni girafe. Mama na moni gorille. Faut qu'on mone na oyebisa mama. Oui. Oya komona ta ba girafe. Mais bozala kana mama Olive Lembe Kabila na nini oya ya. Bona ba girafe te. Ah bomona ka te kuna bokendela ki journée de la moisi. Moye bomona ngo ezala ki te. Na matabona moni 3 avions. Na tuni mama Olive Lembe Kabila ngalobi mama. Na silisi ko mona ba nyama. Na lie na meli mama. On est papa bonheur te. Papa bonheur to kutanité. Mais maman yemoko mama Olive Lembe Kabila lobi ete papa bonheur yi atindi mbote. Apesi autorisation à inaugurer monde ke papa ça na Lubumbashi. OK. Azwa ki ne autorisation et pas yemoko papa le raïs. OK. A inaugurer yango. Yekuna henota bana peti. Yepa ke notala bana bitike. Bango ka bon mutema mawa bolingo kotala tala batu. Bien. Ngata na gafe ba kipaka ba gafe na ngate. Yaka. Oza mwana. Osumi na loboko to kata loboko potozwa nini. Bakata ka loboko te. Bayebi ke ninga zo bima na ngate ninga zo kende bo. Aho kende ko gafe lisusu. Ngaba yeba nga bongo mama. Mutu ebeba. Mama Kapashi. Namoni ba avion misato. Ngalobi gloire au Seigneur. Namoni pe ba mindele. Ngalobi oh natela bo namoni bibi kapi ngalobi akoma ko sala na immigration ki ngakati. Rien. Nemona boy Aisha bimi. Nemona boy Yabongo abimi. Nemona boy Vincent binga lobi oh. Bato bazana immigration ya ba avion oh to likambu. Nini? Ngalobi nzambe merci. Lokola mama ninga fait voyager biso nyonso. Na yoka ba yibisinga ba lobi aweza aéroport yi te. Aweza pe sika ya ko voyager te. Aweza pe immigration te. Eza site Nengo yo kaka site de la soki ba vallée de l'Ancele. Ba Batisco tranche musu. Ba tie ba baxi susu ngambu mususu ya ba avion. Na kati ya ba avion wana eza na ba restaurant na kati. Eza na hôtel na kati. Na hôtel na kati avion. Boîte na kati mama. Mais tout ça là qui na DJ Riselité na kati ya boîte ya kati avion. DJ Risel mutabeti misiki ponga na sani na bina. OK. Bayebi singa balobi awa mama mbe amemio kaka pa longolo souci ya kolelo yo sagini olelaki. Na miso abatulisus na miso mindele na gangi susu nzambe na zongi su na kinga kati. Mama yemoko ki kako mama ninga seka nga lobi aimé. Yo kaka boyo go changer te. So hôpital peza wa na boulevard ba inaugurer. Tika ngani muna koloba te yo sala kuna. Ngani naza engagé kuna. Naebi. Na sala ka kuna. Naebi. Omona ki hôpitalité. Na mona ki. Chypre. Ezaka Chypre. Ba inaugurer ngo wana nyoso zaka initiative plus. Ba lobi ba kabola. Pona biso bana changu ya biso eza kuna na mikonga. Biso ya biso basala biso. Ezanga na mikonga. Na beli moyena ke no kanga na bambouteillage ezate. To suki ka kuna. Bino pe bata bambouteillage moye batika bino ezate basaleli bino ya kotoyo. Ah ça va. Merci pour la invitation. Et loko na sepeli nango natali ko liate. Natali ninga na sumbaki 4 fois te na biloko na liaki. Ponga na zaka ndenge ni so na kuti na mama Olive Lembe Kabila. Nazolinga mama sentir que bato na yambaki baliaki pe bamelaki basepelaki pe na elambeli. Mama nazaka soki na lemuke mbangu na toilette. Na lemuke mbangu na toilette. Na lie na sumbi na désordre. Sikoyo eloko ezo sepelisa ngeza nini? Ko reconnaître yo. Na masina siforko na kingasanya suka ye pazwa invitation. Surtout ça. Oh mama. Tovandi kiti moko tokangani boye na nanga. Babeng saki papa nanga.
Hôtel qui était mystique. Nanga est au fond de kiti moko. Na ebisi papa nanga bonalito na lobi ko bossa na te. 2023 c'est moi pour proclamer nanga lobi. Na ko proclamer yo. OK. Na lobi nengo proclamer ka béton. Ndenge pour sani. On proclamer ngai. Na zape na public na population 2023 na ko tia mutu. Kana base. Na ko tia mutu. Ça. Daddy. Oui. Karaté to ke ko ça mais si j'ai la biso on te clôturer nango parce que journée où tu as la moulaï pour ayo l'embate. Oui. Est-ce que nous to ha ko na place ya ko botama et puis nani ko ki ko botama na famille riche et puis nani oyo ko ki ko botama na famille pauvre. Tika. Ba pona ha place ko botama. Avant na loba likambo yo na pesa Jésus de niasi mbote bisika bizwa miye na kati ya prison bakoti sanga prison na yeba mutuna makolote na mituna ba question alobi ko soutenir pe mutu bakoti la kango pe mutu boloko nzoka ce n'est pas ça na yebi passe ya boloko pona vivra boloko. Jésus de Niance, le padre Bagoloa Nyonso, moto ya Yambo, l'opérateur de la rumba Congolia, Tika ete, bisika bizwami yo, na sengi ki. Papa, oredezo yango. Est-ce que biloko yango c'est yaki? Koko te les awad. Mbote na biso? Mbote. Mama kapash. Yo posa. Ah na oredezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba ebisinga sérieux za makasi hein. Ezape na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Ko bosa na te oredezo ezape na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition ya kitoko. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Papa na bosani livraison à domicile. Nandak na yo. Na ba petit colis. Ba eko tikela yo. Express ezali. Bino moko boyoki. Soki omoni na famille bozalaka na batama bebi loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake kotikela yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te Kongo ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany-sur-Orge. Maman Kapache, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Rude Beauté a les sous Cynthia Kapache a outiko sukola apakola kaba gamme de beauté ya Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro. Yango gamme oyo ata bébé en pakolango. Olingi te na yo ekita te e matate ozaloka mwindu kitoko e o éclaircir poto na yo oye a gamme oyo. Mafuta na biso yango nde mikolo na so pakola. Oyo eza na base ya papaye, savon na biso eza na base ya papaye. Mafuta na biso pe kitoko. Ba o balingaka munoko na bango koma na kwa mwa rose bokomi ko 6 à biso da pour ko bebisa munoko te. Rude Beauté a biso oyo acné sérum oil et ça pour la bateau bazamo elongi kota kota ba buto ezo sakano makasi za na poto za na Afrique buto elingi elongi mafuta oil solution Rude Beauté a chez biso yango so au mona ke ba tâche moko esalinga ya mwindu Rude atindeli ngai
mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omoni sa Rit Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta so ozopakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakolango nazo recommandé bino ba gamme ya Rit Beauté bozala vraiment déçu te au voyager te place à moi te place à Malili en tout cas ba gamme ya Rit Beauté et etika okaka date donc conseiller bino bozala kaka toujours fidèle na Rit ndetinga beaucoup na poso na beba te bosepela na poso na mikolo na tinga nika na Rit Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rit Beauté. Cassie Boutique vous propose un large choix de vêtements et accessoires de mode très tendance pour vos différentes occasions telles que mariage, soirée de gala, anniversaire ou encore pour vos rendez-vous d'affaires. Vous êtes intéressé par nos articles ou vous désirez passer commande? Contactez-nous en nous écrivant tout simplement sur nos différentes pages Instagram, Facebook ou bien plus encore en nous envoyant un mail sur cassieboutique@gmail.com. Sly with Rose vous offre ses meilleurs produits, les robes de soirée, les sacs, les chaussures, les perruques et d'autres accessoires. Nous sommes disponibles partout dans le monde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour plus d'infos, contactez-nous sur +614 70 68 51 65 ou sur nos pages Facebook et Instagram. Sly with Rose. Sana ko simba to mesana ko fina to mesana ko mela mais ce qui batio esika liberté ezate ozo finate ozo liate ozo melate et pesa ka souci na motema. Tika na kanisa na loyembo. Kanisa. Ah, Jésus de Niance. Le padre. Papa Hervé. Papa Hervé. Motoyambo. Ah, Chetani Gola. Indépendance uti ko leka on a sentir rumba congolaise té. Indépendance uti ko leka on a senti absence à Jésus de Niance. Na sentir te wenge betaki na ye po rumba o yaka kozongisela biso ba luambo makiadi yaka kozongisela biso ba lutumba ayaka kozongisela biso ba Carlito ayaka kozongisela biso lipanda o ya lipanda ya tanga Mobutu nde na santaki yango te ozolanda tata azala na yo bisika bizwami yo Rando ya love zanga suka Rando ya love zanga suka Landa ezanga suka Jack Pemba amour na yonzoke zalaki nango ballon d'air omemi yango na banzube po kaka epasuka Tata Pamula yo bisika bizwami yo les padres tolinga kayo oza toujours na kati ya motema okobima toko ya koyamba yo pona lokumu ya bana Congo nyonso mokili mobimba tokota na temi pe na sujet opesinga pasi olelisinga na motema baya na mokili bakoma koyoka posa bazonga
baya na mokili bakoma komituna nkolo na ya kosala nini nzamba pambolo mpo na mayele amen oza mwasa mayele amen olobi to partager question to partager thème nini nani akoki kobotama na famille ya riche nani akoki kobotama na famille ya pauvre est-ce que baponaka place ya kobotama yambanga ko ndeko na nga mwasi mpona lelo ezala ta mbala liboso kongo bayeba badiaspora bayoka ki oyambaka ngai pour la première fois nayamba yo mambote tokoya olia fufu melmish mambote ata naza moto ya buzoba me nabala mwasi ya mayele mère de mère tata pambola apesi bébé Olive Lembe Kabila te nalingi na nga bongo te napesi ndoyi mpo na intérêt te kobota baintérêt te kobota baintérêt te kobota baintérêt te napesi mwana te mpo na intérêt kobota baintérêt te mama Kapashi eloko tuni okolelisa bato ebele nanga mona kaji nakalisi mingi baya bakoma komituna bayela nini omonika nete osolola boye mutu moko afandi quelque part azosenga lobi nzambe boma ngai natika mokili oyo mama Kapashi naloba eloko wana na vi na ngai naloba yango nzambe boma ngai natika mokili azongisanga espoir ya vie yango na reconnaître na pesaka ye mbote bisika bizwami ye mama ni mama Olive Lembe Kabila initiative please alokotanga na kingasani ya suka na mabela ba pauvre na suka mboka babengaka ngo commune ya suka wana na mama Kapashi nakanga miselekete na tekela mundele mundela lobi na télévision lobi na zo soma miselekete tozoyebisa eke biso toza bana ya changu tala bansomba lelo basuki na Congo bayanke bamemela mindele miselekete mindele basengi abando ngiringoto miseleke ngiringirie miseleke na njilie miselekete kingasanye na kingakatie Kapashula yaka chéri yaka to solo là kasi terre promise azolia kitoko la terre promise pardon badi soki omoni ndeko moko azolela azala mobali azala mwasi soki makoki ezali ya kopesa ye espoir ya kovivre mama papa pesa ye nakolia te mpo soki na bino alia na koloba bien te baliaka na koloba te ekosenga ozeli na sisi kolia apres na bandi koloba bolingo ezalaka boye oyo biso koma lokola bajoueur na match te tika na loba mabale eza na makambo ebele tika boye que le bon Dieu te bénisse. Je suis un grand homme de Dieu dans ce pays, malgré aussi la négligence, mais toujours Dieu fera grâce quelque chose. Attends ma sœur. Ah, maman Kapashi. Nakanisi lisusu mboka na ngai. Muninga zangi elamba, pesa elamba. Maman Kapashi. Na pesaka ba diaspora nyonso bandeko na biso bazana ba poto merci. Bokanisa te kaka bolatisaka nga moko. Bolatisaka mabota ebele. Oui. Bolatisaka ba famille ebele na mena ba sima na biso. Ebele ko? Mama Kapashi. Na banaka kolela makasi soki to comme période ya bonne année. Nazolela na lobi nzambe baninga bakolata yanga na kozwa kolata wapi nafongola temi o makasi po epesa penza kitoko koleka napesa trouble po yango eza slogan professionnel slogan international po batu bayemba ete mutakala yaki te ayaki pesa trouble
c'est le pasteur Lité Akanda, frappe na le, frappe na retour. Trouble moko koti na minute on a mboka. On a ko papole lango penza batu, bébé surtout l'église. C'est bien moins incontrestant. Nako bete batolo lengo na papoli on a nyati yo, nako esi yo, okota hôpital. Et bale kauki, bambi semine babimi. Vimana soko vimana, pasuka soko pasuka. Ogosa le l'autre côté. Les grands refoulés. Les grands refoulés. Toujours. Yeyo, ah nzambe. Nazongi su na mboko yo. Beta libaku na libanga. Nazonga ki na mboka oyo pamba te. Na lela ki pamba te po. Maya misu na ngai etanga na mboka oyo. Oyo kaka mwana mwasi oyo te na ningaka na bala na tango akala. Maya miso na ngai. Eh, komile loko. Ozo yoka. Mama. Landa. Mwana mukie soka zo sakana ne loko apema. Asakani. Tango eloko apeme pasuka kaba mikolo ba yembela kaini. Eloko apeme pasuki kanga motema. Ifalo somba lipa na yoba chama nteka. Yo keko soma eloko ya pema. Oko remarqué na ba famille mutu oya bimisa mutu na famille yenda ze eloko ya pema. Je suis très intelligent. Deti yo eloko apema. Eloko apema en famille. No gwe mede ya. Achanga na prison bandeko nanga baye na lobi bozonga. Oyo eza niveau na bino te. Bandeko nanga bazolela nini balobi tango bakangaka biso yende mutu ayaka po biso to sa nini to bima. Basoda soki bamoni elongi ne bayebi balobi mutu na bango asali nini aye. Afuta kaka manda sa nini akende. Awa ye moko bakangie tokobenga nani. Totika intervention ya nzambe. Olelisa mabote belé. Maman Kapache. Mon kondia bato aleki mon kondia mbongo. Nalobaka vie eke kombo eke liboso vie etikali sima. Abimisa mutu na famille. Abimisa mutu na famille. Ye wane loko ya pema. Sala constant. Na bateau famille mobimba bana mbongo noko PDG mama kulutu ministre ya finance mama nani boye na boye matanga na bango mutu akolela makasi azate bazaka mais ya biso soki bayoki kaka emedo mutu ekoi na se yako bamba na baba mbani yako kangama bakangami balobi eloko ape mepa epasuki to sambwe tokoloba lisusu nini. Yende mutu akomaki griffe ya famille. Yende mutu akomaki étoile ya famille. Bisika nyusu tozokende tolobi noko na biso Lité ya kanda. Obo mona kana mama Olive. Yende noko na biso zopesa kilo na famille. Kapashula. Dadi. Omi tuna kaba keswe ebele. Na se retrouver na famille oyo ndenge nini. Yoku tozomo na famille na yebeza na mwana moko babokola ye ayebaka ndenga botamela te asutuka bo akomi na 15 ans akomi na 25 akomi na 22 ans papa akomi na posa bimana ye mwana akomi ko vérifier azomi tuna ba question oh papa botinga yi oh mama botinga yi aninga bimananga pona nini. Ebele. Après 25 ans, après 30 ans, moi, je peux reconnaître que baloko takaye as adoptif. Enfant adoptif. Moi, je vais adopter. Bazo boko la ye. Baza ebele. Ebele. Kene na ba orphelinat. Ebele. Baza ebele. Kene na ba kimbanteke. Ebele. Baza ebele. Ndeko na pesa au conseil. Obotama na famille mbongo. Obotama na famille bien. Okuta mbongo. Na bakselo moko. Na lingi mateke na masese.
ba refulenga nazongi te ozonga na lela kite olela nazongi lisu na mboka mama Kapashi tiango na mutu na yo omoni mutu ayebi vi ya se ndenge se pasaka vi ya se nazoloba bien vi ya se vi ya kokemba vi ya minyoko vi ya souffrance soki amati likolo ata bambani akoyoka pasi différent po ayebi déjà se wana ndenge ezalaka me mutu oyo awuti likolo na bomengo na kobambana tension estomac topusana mama famille ebongaka boye famille ezalaka boye bana ya tata pe mama o malamu bayokanaka malamu basololaka ebanaki na yaya e mama Kapashi asila posa mokili asila posa ya vie akoma komi tuna ba question na se retrouver na famille o ndenge nini mama Kapashi nzamba za compliqué ngape na mituna ka ba question na bande komi tuna ba question na binzambe na ye pona nini nazongi pona nini na ye ko sala nini na famille oyo bomanga na sila famille oyo bomanga na kende nzambe na lingi famille oyo te otininga na famille pona nini kasi mama Kapashi pona silisa famille nyonso mutu abotamaka ezalaka ye mutu aponaka yango te eza bobele nzambe obotama na famille ya pauvre obotama na famille ya mbongo nzambe nde mutu aponaka yango nzambe nde mutu ayebi nyonso ndenge lekelaka vraiment mama Kapashi mateya oyo eza mateya ya pasi eza mateya ya esengo te ena yebisa yo bato babotami na bafamille ya mbongo bato bakuti ba moyen bato bakoti bozwi baza muke na mokili surtout ya bamboka na biso ya baafrike okosite oui lance bière ça va wana lingwanda babengaka ngo lingwanda ozona na mama Kapashi tala mama mboko yo eza mboka na biso mutu akokima yango te mama Kapashi esolia ndika na bikedi déjà bokangami na kwe moko boso teta ka bandika bosolia na bikedi déjà esolia yango bato bayebi pasi bazali na mona mutu azolela pasi na se mususu azolela likolo oyo asa ninga miboma mutakala oyo likolo na bilamba oyo asa ebise soko ninga miboma pesanga ta bilamba na yo na lata yo miboma no atala lobi te pasi pena na mboko eseni ezali vraiment ba art na biso mboka fo penza batu bayeba ete omoni tango na visiter kingakati esengeli na visiter pe ba gombe oyo c'est très important menga na kamoka biloko pourquoi biso pe kuna na chango bachelaka biso yango te eponaka bilongi so ba des autres bandi ba système ko buka wana OK moyo buka ezate OK basala mpena kitoko te kitoko makasi ba aroyo vraiment c'est très important wana kuna nini omona kote soko bi koto lokwa moi Afrique d'ici lokwa moi Afrique d'ici oui kitoko ya mboka fande koto yo koto OK faut basala siko koto partout mama Kapashi mboko yo ba desenyo so kaka mitakala otozoke nango wapi oh tout le monde a ba téléphone mabe tout le monde a na nini boye mabe mboka o mama nango sepela to succès la awa tiens wani loko ni asime mama Kapashi aninga vexé oh asime bakisakazaka asime bakisakazaka yo ke wapi yo kaisini asime bakisakazaka nakanisaki nzoto mibali de bolimbisi mama ozomona mama Kapashi vraiment tosukia
olobi na kata yango na kati na ngai ti po nga moko mpenza mate eza nano ebele yo énergie azwaka haya nanga ok merci na bao nyonso balandi biso oui bambote hein comme na yaka bambote hein bambote tosepeli na bino makasi nzambe apambola bino ebele bomoni dadi lelo tosali libanda po tozali na badescente en tout cas. Merci à maman Warzeline Okoto. Merci à Warzeline Okoto. Warzeline Okoto na famille Okoto mobimba. To pesi bino bambote bisika bizomi bino. To sepelaka na bao bazo reconnaître biso pena misala na biso. Soki oza na activité obengisi biso mabe ezate. Maman Kapacho ozomona eza maison de production mobimba pona ba production akosala musala ngai pe okomona lité ya kanda officiel. Et ça peut maison de production pour la production. Soko bengi biso to ko animer nyonso ko loka kitoko et ko pesa bien makasi. Merci na Papi Bunzi, papa français, tous les amis de pasteur Lité à Kanda. Merci na bamatadien nyonso maître ma bende ba charge. Na beta mo OK. Tika yaya, kuna te, libange chauffela ngai. Matadi. Tika ya bimisanga mabe pa mpona matadi. Batu babengi sanga bakima. Merci na Stallone Alain Manvungu. Tata pambola yo. Te na bande na ka kotala ne mabange zo chauffer, na hotela na mengu nenga zo bima. Yo kana ebisa. Mama Kapash, ko seka matadi te tika biloko wana. O segela matadi nini te ezali nde gouverneur auti obima sika bato bazali na prete mpona oyamba ngai bano ya mikio bazokola lelo baza na sentiment ya kobengisa bato bokobengisa moto bokoka kosiporte tokoka kofingisa province mobimba pamba ozomona merci na Alain Stallone Mavungu Hôtel Formosa tata po mama Kapache tozokende Dubai restaurant wangani te zobala lobaki photo d'invitation bakalater awo bakalater bi photo kende kuna e opesa kitoko. Merci na Aimé Ponda Dollar Boss, merci na Patrick de Pana Maboyimbo papa na China. Patrick de Pana Maboyimbo oyoka kaeti Patrick de Pana Maboyimbo boy papa na China. Yunushi Banze tata pambola yo Armando Togolala nzala te na Yesu. Wana mutu nanga Armando na Allemagne. Togolala nzala te. Armando togolala nzala te zela. Nzela mwa liste moko eza awa. Mama kasi wenge batu ba ela biso nyonso te. Batu ba lobi bilobela wenge ba bimisi ba liste wenge. Boye na boye tika baninga. Ezata na bango. Ezata na bango. Esala ka mabete. Ezata baninga. Na clôture qui déjà Mama Kapache. Nzambe na ngai koluka mo. Lelo to sukia. Pona lelo to sukia poso pona ngai. Bobo contacter. Bonjour. Bonne journée. Yaya. Qu'est solo là? Apambola pebino. Papa na ngai. Ngai yo ya ko manifester ngo papa. Kende. Kapage TV. Kapage TV.